Tozo yebisa bino boye. Na pesi bino autorisation. Ceux qui vont confondre Denis Lessi 50 places. Asamba kotoyo, asamba kotoyo. Asamba boye. 13 ans. Voilà. Bonjour, bonsoir, Nabatunyo so balandaka Isaki News télévision na pesibino nyoso mbote bandeko. Mbote nabino lisusu e uchepa ya José Yungolo mais simple. Na pesi mbote biel image. Na pesi mbote na mama Karine Luta la patronne na maître Baina très fort. Na pesi mbote. Vraiment on est ensemble. Na ebisaka yo kaka. Ceux qui n'ont pas abonné à Isaki News et télévision, abonnez-vous, partagez, likez, tchaba j'aime na yo et rozala bien, commentez, rozongela yo. Bandeko. Makambo na nisilate entre Denis Lessi na Kabundo Walesa. Bandeko. Eza likambo. Denis Lessi alobi azonga moto asala eloko azate pa mobali. A tuti bodi moko kosakana te. Abi Denis Lessi ango bomoni la kawana. Bolanda na video. Bolanda video bandeko. Bongo na zozongela bino na sima. Tochaba komande. Biso bundaka. Amen. Ndo mona biso. Bitu mebele bo mona basala ngato bunda biso beto bunda. Na mwasite? Amen. Na mobali. Amen. Yozo kanela ngape na zana yope. Amen. Yozo katade yozo kanela ngapo lobi na TV. Oh. Olobi na TV na ota lopi zo pesa ngama yele pe au contrecarré yo. Amen. Bon, on a sa camarade, nous les gens sont beaucoup comme ça, ils sont là, ils vont na no na yo. Les gens sont tous là, ils laissent aller en prison. Non na yo kaka. Alléluia. Alléluia. Il faut pas que les gens croient que tu es l'air. Et c'est que tu vas te faire lembele, basala nyos balingi. Otala nga papa na blonde na resi. Amen. Ye wana to sale boy aya. Yaka. Ngayo na za. Amen. Na yete. Oye. Yo na Kishasa. Et le but est que yo zate, oza. Amen. Ngape. Na sa na ye. Amen. Oh. Il faut que les gens sachent que tu es une femme, que tu es un homme, qu'on ne peut pas blaguer avec toi comme un pion. Amen. Voilà bandeko, bolandi vidéo. Oyo Denis Lessi à répondre. Parce que eloko como kamusanga. Eloko esalinga passé. Cher. Oyo ezaka sacré na Nzambe bandeko. Et comment place à bambwakela, place à komema banganga, place à kosala boy. Tozo kende wapi. Tozo kende wapi bandeko. Place oyo ezalaki place ya kote ya maloba na Nzambe. Ya kote ya maloba bato bakende lola repentance. Bande kona kosa bino te soto otala mondo ndenge zokendelela surtout na mboka na biso. Nzambo oyo bapapa na biso baide na bala bateya on dirait bazo respecter lisusu te. Na kosa bino te. Yo ye na nini na cher? Est-ce que biloko wana ezala Denis Lessi, ezala Walesa, biloko balobaka wana na cher? Nzamba zaka na esengo nango? Bino bandeko, bochela biso ba commentaire.
mutu auti egli auti ndako po ake sambela me aye kokutana témoignage moko ya nganga ya ba tiktokers onga boy tu fanda na no place wana toyoki ata place verset biblique etangami te me tokomo yoka ke Denis Lesi basale boy bakanga ye bafunda ye bandeko ezosala passe ezosala mawa nzambe ya baidi na balaza wapi nzambe oyo batu bane kotela ya malamu wana oye penza ke banani bakakenza bazolo banani kizami na zolo si ton Dieu est mort et c'est le mien papa mbiye kuna tolo na se chaque 12 heures et baza wapi nzamba koma ya spectacle nzamba koma ka boye nzamba koma ya aventure ya masolo na cher ah papa ozapi tala place tokomi tala nzambe place tokomi na pasi na mawa oyo aleki abwakeli moninga nini oyo aleki alobi oyo akoki koloba oyo aleki afingi moninga oyo aleki bokosala nge eloko te Denis Lesi pe petaka ye aye koloba ke na ye bosali nga nini boyoki bino moko video ti boyoki ti aza mwana nongo na mino te po bosakana na ye aza mobali aye bosali nini aza na Kinshasa bosala ye nini eloko te aza Denis Lesi te oyo kosaka babiloko wana nyonso soko osangisi eza na importance ni na chair ya nzambe koteya batu bayeli liloba na nzambe batu baye nzambe apambola bango na maloba Bible lobi mutu akobika na kwanga pamba te mena maloba nyonso oyo kouta na epa ya tata maloba ngo toyoka ngo lisute tokomo yoka biyoka yoka bandeko tokomo yoka biyoka yoka tokomo yoka ndenge bango bakoki kobunda ndenge bango bakoki kosala o bakoki kosala nzambe oyo apesa yo liloba akomiso lokola pasteur obosani okomi komite ya yo moko ote ya vi na yo ata kombo na Yesu azate de place on to comprendre que ezaka na église po bazoloba amen amen loba amen amen mais à part wana eloko sezate partout na Congo botala ba Nigeria baza boité ba francophone baza boité ba anglophone baza boité ba spectacle o ezaka kapona Congo na biso Congo ekoma ba aventure liloba na nzambe ete ya malisute liloba na nzambe ekoma kaka ba spectacle ka ba maloba ozomona Denis Lesi ya beti boye okoto Denis Walesa ya beti boye Marcelo ya beti boye de maloba ezalaka nango lisusu te nzambe maloba ezali sute tozoke wapi yango nga na webiso ndeko na ngai sala tu oyeba maloba na nzambe kolanda bambruyero te kolanda lokola ndeko na biso desho aloba bapasse-temps te bapasse-temps po soko olandi bapasse-temps nazoyebisa yo kokota lifelo bango na dernière minute baosenga bolimbisi bazombruye batu bandeko tango ozokende église yo changer na ndenge na yo luka église koluka ba église ya bato ya minene te luka église ya muto ateyaka ya ba spectacle te nakosa bino te ya ba spectacle te vraiment na yaki koyebisa bino
nayaki koyebisa bino ke beglise oyo biso tozolanda oyo beglise oyo biso tozolanda oyo eza beglise ya maseki. Bino moko bozoyoka penza na eglise ifo mutu aloba ba makambo oyo ifo mutu aya komema batu batatola soki nini ifo mutu ayaka baventir na eglise ya tata. Nzambe asunga biso. Nzambe asunga. Soki asungi te eza problème. Toyebi te soki eza nini. Soki likambo ngo eza nini. Bato babosana nzela ya Nzambe ya solo. Babosana maloba na Nzambe. Babosana ke Nzambe pa kozala wana. Tango nga nazoteya eza rendez-vous oyo bato baye ko adorer Nzambe. Okoyoka mutu moko boya ye bateya te koteya te baye kokunda batu. Boyokiti. Boyoki ba spectacle ba passer bazaka soki baye dimanche ko surtout ba passer ko baye bana wana. Il faut basala eloko mo boye po bakata ngo mike bacha na TikTok. Donc et comment on dirait business mo boye osaka na batu. Bande ko eza passe na mawa. Soki to kebite bakotsa biso na lifelo. Me yo zala mayele. Zala loko mondima bere. Ayoki averfier. Soki omoni ke place wana maloba na Nzambe zate bayaka komite ya bango moko, kote ya bavina bango, kote ande bakenda poto, kote ya ba témoignage zangatina adoration ya malonge zate. Bima place wana luka place ya malonga place bakumisaka Yesu place bakumisaka Nzambe ya solo place boye bino bokena lukaka place o bato baza plein yo luka place o Nzambe azali bazo ko adorer Nzambe dimanche okepe oyoki maloba na Nzambe sans tenir compte ngai boye ngana peta ngana boye ngana walesa ngana Marcelo ngana boye longola na bato wana luka église ya solo oteyama ndeko oteyama poasoki te etalio biso toya bamakambo ezokenda toya koyebisa batu Nzambe asunga yo. Partagez, likez, tia commentaire na yo ekozala bien. Landa église oyo ezote ya maloba na Nzambe ya solo. Voilà. Merci beaucoup, bandeko. Ezaki wabino José l'homme simple. Comment on a dénilé alobi bakanisa kino yate nazana kishasati a dévier bango. A défier bango. Nazana kinat. Mutu aloba akoya na yete. Yo zanga pe naza. Par le bibo souka ko kanisa deniles. Voilà. Voilà bandeko ndambu nazaki nango ya kopesa conseil yango wana. Pone église ya okota. Pone église ya okota po Yesu alinga zonga. Botika malamu. Bosabone. Merci beaucoup.